Bonjour, bonjour, mbote na bino nyonso bolinga mama Eliani tu na pesi bino mbote bwe habari moko wazima. Est-ce que vous allez bien wa bino mama Eliani tu ngayeyo nzambe abateli nzamba na musu biso na makasi kimia ezali naza na kati ya makusa boyebinga na mutu nalinga koyamba naza muta bapaya na uta osaba course nanga na wenze ya gambela na uta deja wenze ya gambela makaya bomoni wuti wenze ya gambela aweza ka ba course ya musana nanga ndakwa une femme à la maison une femme à la cuisine kwanga oyo pe euti na wenze ya gambela bokomona wenze ya gambela biloko eza kuna ya modèle na modèle nyonso oyo euti ka na kati ya wenze ya gambela biloko oyo nyonso bomoni wabino mama Eliani tu naza kolamba na olambela la fille de ma mère azo ya akalate yango nazo salela biloko ya kolia faut koyeba koyamba baninga. La vie elle est courte, il faut en profiter. Tango yambi moninga laisse malamu, vie soka yango, vie zakami balete, vie zalaka moko, la vie n'a pas de brillant. Voilà. Wabino maman Eliani tu nazana musana nga kolamba ka ndeto misana na oto sa ba course na koti mbangu moyena la kisabino penza e bandeli ya musala nanga biloko na banda ko sala ezate mais na pesa bino ka explication. Awa eza makemba, o eza makemba nanga na oti kotokisa makemba. O eza soso na tokisi soso oyo na tokisi yango na chango ai na chango matungulu na chango gingembre na chango mungwa na chango bouillon etokinde bomoni yango bongo ekoza ya kokalinga te soso na kokalinga yango te soso oyo na kolamba ye na chou bomoni oyo eza chou na tie déjà chou na moto na kokosala yango na chou après na kosala sauce naza matungulu na nga yango matungulu na nga pembe na kosala sauce naza na tomate na ngai na ba biloko na ngai nyonso ba épices nyonso to eza wana na sala sauce na ngai ya soso na ngai na kosala yango tokolia yango nazo mélanger yango na oyo sauce ya coco coco donc cocoti quoi voilà na banana no ko bungisa biloko nyonso bomona ndenge na kosala yango soso na biso ya kokalinga te eza kaka na tokisi yango kitoko eza poulet fermier ya soso makasi te eza ya pete poulet fermier ngoni yango poulet fermier na biso nazotia yango de côté na banda kosala na sala sauce yango déjà c'est bon natia yango na mopanzi na banda kosala sauce nazolamba na kolakisa bino étape par étape nalakisi na ebandeli te soso nyonso boyebi soso sina kati na tokisi na expliquer bino oyo eza nango cabbage oyo eza nango chou nasala sauce mpona ndenge nini biloko na biso ezokende kopesa na bando osala sauce. Voilà ya mete nanga na Toulouse ya oleki na oti ya mete omoni na olamba na ya mama titi ya mete na ozela o papa Edo so yebi nde naza na impatience akozela papa Edo po ya nalambele. Voilà la fille de ma mère na oyamba ye kala na soso wana te na oyamba ye mpe na saumon yango oyo nasi na assaisonner saumon nanga très bien na assaisonner on a gingembre na ail poivre blanc na poivre noir yango nde natie na kati ya saumon na biso citron ebele citron vraiment ebele na tiango citron mingi. Voilà nga vi nanga ka yango oyo matungulu yango wana tie na moto matungulu oyo naosala mpona kosala sauce ya cabbage naosala sauce ya cabbage yango moni cabbage yango nde naosala matungulu oyo chou blanc yango tobengi cabbage. Voilà. Voilà, totika matungulu na biso elemba mo moke. Matungulu elemba lebela entre temps na ba mwasi kolamba mwasi nzungu mafuta na mpona saumon na nazimoto makasi na moto
azokalinga nano somo otagate nga na somo oyo c'est ma belle sœur Tete Nitu balobaka basi balengelaka mibali someki nanga mpe nde alengelaka ngai ya someki nanga Tete Nitu ye mpe ndenge alengelaka nga moyen te ayebi ke nalingaka somo ye moto asombelinga somo oyo naolamba voilà matungulu biso yango wana ezolemba ya tungulu yango wana un peu de tomate voilà tomate moke ebele te voilà un peu de tomate na kati ya oignon nakotia biloko mingi te parce que na assaisonnaki yango na biloko nyonso natokisaki soso na deja ya biloko nyonso natokisaki yango na ai natokisaki yango na matungulu natokisaki yango na babu nyonso tu natokisaki yango na gingembre donc naza so na besoin kotia yango su na sauce oyo naosala te naso na besoin nango te tomate ya mbuma nga alambela mingi tomate ya mbuma voilà soko olingi kosala somono ezala kitoko tiango vraiment tiango citron ebele tiango vraiment citron tiango citron mingi somona yo ekozala vraiment kitoko entre temps naozala mama ezeli mongai mpe azoya loyebi ngai na moto alibota famille du cœur nyonso bandeko botala nga vous êtes ma famille du cœur kiki m grâce talanga nde mama azolamba okolisa loboko talaka ndenge mama azolamba yo mpe okolisa loboko kiki m grâce tala mama nde azolamba okolisa loboko voilà po okalinga tomona yo ekalingama kitoko edore très très bien. Voilà. Ce saumon est doré et qu'on a tourné en haut, on a retiré crevettes. On a retiré en crevettes. Moi, crevettes, là, tourné dans le saumon est doré bien. Et le saumon est doré bien, après, on a retiré en crevettes. Entre temps, on a tourné dans là. Voilà. Moi si nzungu, moi si kolamba. Olivier Sele ebisa boklo nanga mamati. Moi si nzungu. Moi si kolamba, laisse libuma papa est très important. Laisse libuma bana est très important. Kolingate papa ke da rolia epa ya mambweni. Moni. Somo nanga yango wana. Matungulu nanga bomoni yango na ebeli na chef sikoyo ndunda nanga yango na che ndunda oyo tobengi chou blanc yango chou blanc oyo soko olingola mango elemba makasi kaka yo soko olingi elemba makasi te yo kaka ndenge kaka yo kolinga neti oyo yanga siko elembi mpenza makasi te po soki elembi makasi omona ngo nyonso esila na kati ya nzungu me yanga mpenza nalingi etikala légume elembi te elembi makasi te soso na biso yango oyo bomoni soso na biso meke na tokisi yango vraiment très très bien soso oyo nde bomoni yango etoki kitoko boye ekalinga donc ebeli ntina suka très très bien tiaki yango matungulu natia yango gingembre mpenza ya mobimba na tuta gingembre natia na kati soso eza deja ya kolemba kitoko natia yango ai eza kitoko makasi natia yango siko na kati ya biloko yango wana mélange bomoni nakalingi soso te voilà mélange yango bomoni ya soso na biso na eloko tobengi cabbage oyo ezali chou blanc. Voilà bomoni soso nanga na cabbage nanga nayebi te mesa babengaka cabbage chou blanc soso bomoni yango na chou blanc yango
bomoni nasali tomate moke, tomate ya mbuma, mama lamba la tomate ya mbuma, tomate moke kaka ya mbuma. Moni mpona oyamba la fille de ma mère. Voilà. Sikoyo na besoin ya mwa sauce. Nde boyebi na nga olamba na nga ocha ba mai te na so na olamba soso. Boyebi ishi na nga oil. Boyebi bouillon oil. Somo na Carrefour. Donc on a l'autre. Nakata poulet nanga. Poulet on a tout ça qui bien na mungu. Voilà. Voilà. Là, tu peux mettre mon moto makasi pour mettre celui que tu zola mbangona coco. Mon oil, et jus de coco milk, il y a coco. Donc tu la malango poulet na biso. Pour finir quand on a moto moi makasi. Après na cha lait de coco. Baninga yamba penza ngako na yamba na boyamba mama ezeli monga merci mama nazi ba reto ba bi mama monga ya toki biloko ndiye ba biloko ya tuki ndiye 100 personnes à bien biso famille dikia tozana na biso bon mutu abataka maboko te otaka service de la providence tozana na biso ndenge wa bon mona kim bis mama dina landa saki te biso mobimba na biso kaka bobo tokanga maboko te. Voilà na fini kango mwa muke. Ezo mwa moto mwa makasi pour apuna kwa kocha mo milk ya coco. Sikoyo. Kalinga dini na kitoko bomone voilà. Simkana libela ngombe boye mame. Boye nde sikoyo. Ambani kolongola yango. Toza cabbage. Cabbage na oil. Voilà. Voilà. Ce qui est kalingami kitoko boye ko panzana te tango sala sauce. Et puis goût ane koti kitoko makasi. Secret nango mingi mingi ezali citron. Voilà, tiango penza citron. Pourquoi kalinga ngo boye parce que tango tiango na sauce et panzana te. Voilà. Ngana na semiki na nga lengela ngai tete nito. Ye musane ko somela nga somo, ko somela nga ba crevette. Ebi ke mosi na bango alinga ngo mingi, biloko alinga somela nga mingi yango wana. Katika pesa leki na ngai, talaka koto nde ya zo lamba. Katika pesa ma petite sœur, talaka yaya na ba recette na ye. Moi samedi boye, soko ya biba ninga ba ba mama na pondu te. Ba bite tout bite. Là ba modèle ya kosalela, on apprend tous les jours, ce n'est pas pour rien. Ça à Macapoé, on apprend tous les jours. Et voilà, mon tes amis est bien. Maintenant, on y bloque on a et pourtant on y peut ça. Voilà. Na connaissance on a un baba qui trouve ça la plaisir. Voilà, dernière étape na biso ya moyo, milk ya coco, cocoti. Voilà. Et voilà on des ozonge là, on a pas quoi ndingari. Milk ya cocoti. Voilà. Na tena kata biloko na biso. Milk ya cocoti. Yango yo, na tena kati ya soso na biso. Yango wana. Toto tika ngwe toka kaka mwa muke apo longo na moto. Toka mingi te. Muke kaka. Matiti la angolaise ne ya Marie Camina ba comité. Ya mwana kotoka nango mingi te toka kaka muke apo na longo na moto. Muke kaka. Apo longo ta mwa juke. Bon ba ne dozo cha mungu te na ocha mungu te parce que na tokisa ki déjà soso na mungu na ba bunyoso. Ya mo na zo cha mungu asuke. Pona yebi ke koki surtout pour ne perdre goût ya milk oil. C'est vraiment milk oil yango. Milk ya kokoti. Pour ne perdre goût ya milk ya kokoti. Pour ça na goût makasi. Tout monde pas ngana kangela fumukanda ngali bala na kangela mokala boye. Na mamba olia one makambo ngai.
Voilà. On continue dans le saumon. Kalinga saumon na bien. Ni ba kongole ba linga pesa saumon te mindele nde ba liaka biloko bobe. Muto toza mindele te pele ya biloko bobe te. Tout là ba biloko na mite bela malamu. Bukan ini yang mesti pada saya bukan. Yang tu nama zombi sih, tu nalinga ba, umum bakare ya boy. Bakare on. Nalinga mingi par rapport à carré on. Okay. Oh, bukan naka. Moi, oh, tu bukan nate. Moi, tu n'es ça bien carré ya bien. Carré wa boy et bukan naka. Donc on vous a ça la angle. Ne pas d'abord muta kokulia na. Yes. Ali na yango. Mais ce que le quoi ngana sa sauce pour na sauce et buka na te ya. Et vous n'avez yo lingela ngo. On peut yo lingela ngo. Mwasi nzungu, mwasi kolamba. Toko mina tango ya crevette. Crevette amoyo. Parce que tu fais crevette na kati ya mafuta. Crevette na nga wana na china mafuta oyo. Tu fais crevette. Nous faisons poisson de mer. Mais c'est comme ça, tu as bien la mer. Tu as vu que comme ça, tu as la mer. Voilà. Vous dites yango? Yango wana. Nyonso pour la fille de ma mère. J'ai vu aujourd'hui c'est la fille de ma mère. Oui, mais pour ça mes années. Il y a mété. Et bon, la la sauce. Donnez les arbres et boum les arbres. Maman qui na mama na longoli yango na moto. Na chango na mupanzi. Moi aussi mambo. Moi ça ba manzungu te. Moi c'est na cuisine abanga moto te en fait. Na chango de côté. Chango na mupanzi parce que ndenge na sala sauce ya saumon. Na sala sauce ya saumon. Mafuta ezala mpona oblige mpona zela nazelaka mafuta oyo ezobole asala sosi mosusu te nazela kaka nazela naye nasala sosi me nabo kosala mafuta mosusu osalaka mafuta nanga opose ebele moi je la bouquet dans le radice dans la moto voilà dans le moni moi na check crevette hein na sali yango pe le quoi na kalingi saumon na mona na kalinga pe na crevette et puis quand même sali pe moi kitoko sali makambo nango sikoyo na do sala sauce na boye kosalela mafuta mosusu mpo namonaki mafuta koya koleka ebele bomoni céleri bomoni anatie céleri atie poivron oignon blanc yango nde biloko natie na kati ya akosala sauce mpona saumon natie mpona sauce à saumon. Voilà. Totika yango ebela. Totika yango ebela avant totia tomate. Totika yango ebela. Entre temps, awa déjà c'est potongani nango. Entre temps, awa sauce yango wana bomoni yango. Sauce wana na tika yango tomate, mais tomate yango mamu. Kie pour ozo couleur kitoko boye biloko za bien. Voilà. Ma sauce de l'ocha na saumon na biso yango yo. Tokotia yango crème fraîche. Tokotia yango sauce oyo ya samouraï. Et puis tokobakisa sauce oyo ya saumon. Les trois sauces yango tosala mélange. Tout kana nous, tout le monde a biso ebela.
tobosani pe te sauce oyo nasalaki nango assaisonnement nakozongisa yango parce que goût ya somo eza a na kati nakozongisa yango na kati kuna voilà totika ata matungulu na biso ebele voilà sauce na ngai yango oyo bomoni lambelaka tomate ya mbuma mama naboyi te bilo mosusu ezala tomate ya mbuma nde eleki nyonso lambela tomate ya mbuma okozwa sauce na oyo ya kitoko supu no vraimen ekozala kitoko makasi bomoni yango voilà yango wana tomate ya mboma nde nayebisaki bino ke biloko na nga ebeli nango biloko na nga ebeli balegime na nga yango oyo legime mpenza ezomonana ezosala lai moni ya bulu na nga yango wana legime na nga etikala mwa ndenge wana sikoyo tokomi na etape ya basauce sauce ya liboso crème fraîche voilà la crème fraîche biloko so yango eza vitaminé trop vitaminé kolia yango tout le temps te après crème fraîche natie sauce oyo ya samouraï eza pimenté eza pimenté voilà eza vraiment vitaminé vitamine elali awa omoni yango sauce na ngai yango wana eza vraiment la vitamine bien manger c'est le début du bonheur baliaka kaka mokili mpe yango komokoma nango na suka toza bapeshe makasi ya kolialia na yo mpona bakisi crème oyo ya mpona somo moni yango bakomi ya hollandaise jus de citron eya na citron na kati voilà yango oyo abakisi ya kitoko moko mais biloko na osala so osala régime kolia yango te eza biloko ya bato ya régime te eza biloko ya vitamine biloko ya vitamine so oza moto ya régime faut même pas faut pas toucher ye momona na miso nde eza n'est-ce pas matiti nango ezala kitoko la fille de ma mère voilà étape na biso ya suki eza nini sauce na nga nasaki nango assaisonnement parce que goût ya saumon elali a na kati moni sauce nasaki nango assaisonnement yango oyo sauce oyo eza na mungwa eza na citron eza na mwa aya eza na gingembre nalakisi betape nyonso là c'est bon mais quand même ça ne m'empêche pas d'aimer ce qui mungwa quand même ezwi malamu soki goût yango mpenza epesi quand même enga libala ebongi ya goût moko osakana te kitoko makasi nabakisa avant mpona koreleve goût ya tacos maintenant natie yango na kati ya biloko na biso bomoni somo na nga crevette na nga sauce sauce na biso yango oyo voilà yango ebongaka fo inange na kati ya sauce wana bakomela mama niti babaka nange te soki nange bozwaka nde bozwela yango bana na nga batalanga mama to aussi ndi pa nange odi soki nange ngabi bozwaka ndenge bozwela yango ka voilà c'est ça nanga mona na esengo olamba biloko nanga oyo na oyamba la fille de ma mère nga mona aza na esengo ya biloko
Voilà. Biloko na ngai yango wana, c'est bon, c'est prêt. Eza kaka etokana kende kotia na mesa. Très très bon. Maman kosala ka boye te mpona bapaya. Non, sala boye lambela chérie. Lambela chérie non comme ça. Kosala te on lambela bapaya te. Fais ça pour ton chéri. Faut laisser chérie na yo bien. Si on laisse bien pe la laisse ko kolia kitoko. Ta la socio mo ka boye. Biloko nde eza boye. Mobala wuti musala. Moi samedi to dimanche bobo vandi. Papa lia bobo. Bozo mo ateke papa ole kitoko hein bandeko. Na sali makembe za wana, ndenge na sala pe loso. Makembe za wana ndenge na sala pe loso. Masala voilà. Donc oyambi bapaya na boye dans la biloko. Oyambi bapaya, ta biloko, oyambi bapaya. Voilà. Nalamba kaka. Oyambi ça qui soit na 15 minutes. Ayebisanga pour que na tia biloko na misa. Na sisi na nute hein, biloko kolamba eza nano hein. Parce que nazo sous na viande. Nazo na viande déjà, si na saisonné viande nanga. Mais viande faut ezakaka elongo na moto ekoti na mesa. Elongo na moto ekoti na mesa. Ona osaka soki akomi. Indépendant, tcha tozuye. Maman Eliane et Bitou. Toujours prête à vous servir. Il y a un moment là, ça maman prête à vous servir. Confirmé à votre portée, oui. À votre service. Oui. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire. La cuisine africaine et universelle. Yanga ya pasi pe ya bisengo yabe ya Zakari Tulomba. Pour moi ngai mama je dis mon ngai. Je sais pas maman je nazo ye. Nanda kala na paso ko mabati. O famille du cœur. Moi ba Eliane. Voilà, ngala sina lambi na nga. Ngala sina lambi na ngai. Ngana zambo ya bino mama ile ani tu bo mesana nga ka boye. Na kana muta esengo ngala zaka na muta esengo e. Indépendant, cha tozuiye. Olipanda, tubaki. Ndenge zaboye c'est bon. Na sisi déjà musala na nga. Moninga zoya boyebinga na muta koyamba yo peso ka zo famille du cœur. Na koyamba na ngai nga na maboko polele ko na koyamba. Mena nga ba filtrer te na ngai maka bato baza bato malamu. Bato bana motema pe mina lobaka soko za muta kwanda ko tala nonga te pour sepela nona ngate. Sozo Olivier c'est mon fils. Sozo muta kanda ko tala ngate pour sepela ngate. Fifi Kasenda. Omoni abi Fifi Kachunga. Omoni mwana na afune pa Jordan Fifi. Fifi yo muto koma kombo mobali. Olobi yo Fifi Kachunga. Ta mwana. Petit ayana ye. Kachunga. Ngala sina sisi nanga. Makambo na ngai, sina kombola kindako na ngai. Na bon si propre déjà, moi si faut ça propre. Non, c'est la kaka, matisi la molesse aya. Soko aye, on a tout banda na mesa na biso. Poto lia na tchena biloko na mesa te, na so matiti aye. Demande to sani ni, to li ensemble. Ngavi nanga ezala kabo, ne fana bino kabo. Matiti na mayete na efsa qui est 15 minutes avant à coma. C'est la fille de ma mère. 15 minutes avant. Akoma, elle sera qui a commis pour que Nassa Nini, donc on se retrouve tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. God bless you, mais air to golia pour mon abisso. Pour na siso lamba matisi na comité. Donc tout à l'heure, on tient pour qu'on a la messe pour ensemble à la bino. Zamba nous béchiner nous va la bête. Bye bye.